Bara Moulaï. Pense.com. Street ya solo masolo ya danger. Masolo ya kitoko. France.com. Patron de l'animation de la musique congolaise, c'est pour nous Simon Kibangu na Komana Mbodi. Simon Kibangu. Patron de la musique congolaise, Komana Mbodi. Komana Mbodi. Komana Mbodi. C'est là Bonsoir. Bonsoir. Comment on a fait comme on a comprendre que c'est ça? Voilà. Voilà, il y a le Salike. Il y a le Boyebi Masolo. Aïzandaku. Aïzaberandaku Fisindaku. La poussière, on avait ça dans la poussière. Donc il faut
En collaboration ensemble. Pas de polémique. Pour la Kamatou, la mission de polémique, pour ça la même moussala. Reste derrière, face à la moussala, il faut apporter quelque chose, il y a malade. Polémique, il faut travailler pour tout ça, l'émotion. Merci. Le cadre, le Mesdames et messieurs, na ebisibino ambiance ezawa na 1 2 3 na ezala te bana mukile banda, ça veut dire que mesdames et messieurs botela bino moko public ezawa botela mukili na ebite faire go bakaza muto makambu makambango yangoyo et bandi, et je le confirme ga aweza ko yinda na 1 2 3 ye moko tout leader na comité mais faut mon inondation les banda kutu moyen muna doit être parce que bazo bousculer tout le monde est debout. Il y a même plus de choses pour se mettre, donc on est tous debout. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Est-ce que fait la base de Makambu? Il y a un dégât sur le bas. Qu'est-ce qui se passe, mesdames et messieurs? On va en parler aujourd'hui avec les porte-parole. L'un des porte-parole, bien sûr, est chargé de communication à Groupe Ferrego et lui-même l'artiste. Il s'appelle bien sûr Garçon Plaisir. Bonsoir. Bonsoir Franck Stemay. Bata Makambu. Ouais, Bata Makambu. Ndega toloba ke biso to Bata Makambu. To zana orchestre sala Makambu. So tali lelo yo Makambu zo sala marande toloba ki. Donc orchestre na biso vraiment ya batu ya Makambu yango oyebi. Mexico oza ni mpepe ya album. To eza elo ni mongolo ba no se biso avant disque bima. Te oza nango ba vangu ya album. Donc ba vangu ya album. To za vraiment en plein studio, to sala vraiment nous fait l'office na biso otozo benga yango na mior yango kyu vraiment eza na ba surprise belé au monde na kati album na biso oyo to sali vraiment musala moko oyo nanu to sala yango te cette fois-ci vraiment ba fanatique na biso bo sala toujours ya resepela vraiment na musala oyo bo sali bino mo bozo mona répétition ya pamba donc nanu ko leader à côté mais plein ya rosagana te ba kite sili donc batuku bazanga na ba place à revendre batuku batika libanda rien à dire. Merci qu'on Garçon Plaisir. Qu'est-ce qui se passe disque yango depuis tu vas voir aussi sur le calamité des mystères aussi là. Mais tout le monde retour à Chiquito. Tout le monde retour à Moussamaria. Tout le monde retour à Bercy moi surtout et le bisi mokili mobimba. Et ça qu'animateur ko boka na studio ate, ba chanteur ba ngina ba ko kite, yango ba moni que il faut ba tout ba kena ba zonga. Ouais, nous avons Franck Stemay, orchestre Bata Makambu. Yo mo mona ki to boka ki 4 minutes nyoso na facilité. On a une dingue place créateur à Salagi Makambu. Ni relaxa que patron na biso Jésus de Nias ça toujours mutoyo appelle ça Makambu. Tant appelle ça qui Makambu place créateur aningisa ki mokilo yo mo mona ki ba retomber nango to kenda ki Angola to beta ka Atlantique normal to beti Kenya normal. Donc o eza nango ba Makambu bexi o eza ndaku ya tata na ye. Esika kendaki amona ki esimbite aza libre ya kosomeli eto esimbite awa patron ngai alobaki bana na nyonso bakenda azaka na problème na bango te esika bakenda so bamoni ke côté kuna eloko eza te bazonga na ndako na bango eloko eza te so bamoni ke côté kuna ça ne va pas bana droit kozonga na ndako tata na bango mpona ndako tata na biso awa confirme biso ke awa
bana to faire école bakozonga on va kenda porte za polele porte ya polele na sir na to le kana ba émission na lobby ke ba surprise za ebele bo mikolo yo ba fanatique na biso ba golwa na ngoloba bo sanga ba répétition te bo ya ba répétition bo vivre ba événement bo bangambo ko sala manaka ba répétition na biso nanu e sala mate bo mona ba surprise rozala yango lelo yo Bexi mwana azongi na ndako ya tata na ye nyonso na facilité azongi ba osala musana bango na ba blesse créateur et ozala bien oyo vraiment na minute oyo ba fisto ba la boss papa na Chanel bazo c'est là vraiment ba Guy Basket ba Brigitte Wad ba John Santiago ba Odi Banga Willy Moucheli ba ya Willy Moucheli le véritable code mondial bazo c'est là vraiment musala ya qu'est-ce que j'avais dit ba mona musala ni notre représenter public na biso. Merci qu'on retour à Bercy mwana et ça li na orchestre est-ce que fanatique a sepeli. Ouais, donc moni Bercy mwana aza artiste moko aza na talent na ye ti aye boye déjà ba fanatique baza déjà recevela po aza mwana oyo ya biso yo moko mona to betse passa pamba na boîte noire ezala de dégâts mokile ndima yango to betse 4 minutes na biso po faire rigole aza le premier artiste oyo lelo abanda histoire ba 4 minutes to beta 4 minutes ya check ele pete yo mona makambu oyo Bercy de nuance asala na kati ya 4 minutes wana ya check ele pete yena animateur mususu wana kenda donc il ndo lakisa ke biso awa vraiment esika oyo eza makambo ezalaka mais bino moka yo moko kaka muto ebisanga ndeko na ngai garçon plaisir que non esika besa kenda ki asala ke logo te lelo bo récupérer est-ce que para bino ko sala loko bon moni lelo musicien rolongo na orchestre ke côté moko boye ezaka ko yeba ko sala musicien wana Bercy ayo reconnaître que ndako tata na ayebi ndenge nini asalaka ndenge nini autilisaka ye lelo ba Mike Longange bango tu ba d'accord mona mai Bercy songi azosa musana e ba Riki Lumbu le baron baza donc délégation vraiment ba visa pour na pera Satia baza vraiment d'accord pour na Bercy de nuance donc masolo ya kitoko na ba Mike Longange ba donc dans la dernière parole pour clore émission na biso lelo et ça juste spécial répétition à vendredi lelo parce que nous mouké dans les postes à hôtel la biso à Londres bango na welo kito ba hôtel biso na Londres merci beaucoup na fait na biso pe Willy Chungu hein le boss Willy Chungu merci beaucoup également à la première dame bien sûr de Bordeaux Jolivette Ntsamba merci beaucoup à toi merci également à mon ami Miguel qui est à hôtel avec beaucoup de plaisir je n'oublie jamais mon ami personnel hein Fiston Powell Papa New Look pourquoi pas bien sûr Alain Dynamo bah on avec beaucoup de plaisir. Les Bercy mon nation nous tous la surprise de bolba biso tous la bino ti la répétition tout en Bercy mon au centre na kati awa poto ça la biso dernier mon les animes. Ouais dernier mot zaliga ke ba fanatique na biso vraiment boza la calme na minute oyo album na bino qu'est-ce que j'avais dit donc comme presque à la fin sur 100% album to comme déjà na 80% donc kala troté bozo album na bino au mona vraiment musala o to sali na sir to za vraiment na show faut se rabattre bazo kota au mona vraiment ndenge musala eza ko sala ma donc to merci mon na koti hein merci mon donc songi vraiment na ndako tata na donc merci mon na zo koti et salut biso bien to zo epeka garçon plaisir ouais merci mon na koti voilà ndako ya tata na ye moni na ndako tata na ye nyonso ya libiso awa eza orchestre sala makambo mona julanga entre Bercy alors garçon plaisir commentaire par rapport à ndenge Angoumé Salami est-ce que Bercy mon succès et zongi ndenge zela ki ndenge nini papa makambo nyonso banda awa to mona lelo yo mokile confirmer Bercy de nuance ba confirmer na kati orchestre oyo donc ndenge zongi awa papa na Jésus de nuance a fongoli sous mon livre a passé sous ma première page ya moni ba makambo ezo sala mao ouais merci mon ayo na kota merci garçon plaisir de soyez et puis on retrouve tout à l'heure ouais moi bambote na pesi kana ba staff tu à Paris Béra de Prince de Samunda ya dada na pesi mbote pa ya Fiskelele ba staff na biso tu à Paris ba Guy Basket na pesi mbote pa ya John Santiago ba Fiston Bala Boss ba staff na biso tu ba Odi Banga ba Lei Banga ba Patu Banga ba Gilles Ochudi bango tout na pesi bango ba mbote merci vraiment Franck Stéman merci garçon plaisir on est ensemble mon frère allez à tout à l'heure mon Cédric check Congo France Bisona bango bangona bisona bango ekara molai France.com site ya kolo masolo ya danger masolo ya kitoko CongoFrance.com